quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singwe, Bungefezo, Ngalano, il y a Sika. Avant que Bandele Tonga, mais vont à Sika. Il y a un moment que Congo, il y a Sika, il faut s'imposer dans Katamikili. Congo, il y a Sika, c'est super. J'adore le Congo. Bande kubalandi nyonso baoyo bamesana kolanda Epafras Meyoko sinjili na bino ntoma omonye bana Congo nazali toujours na kati na luta continua nazali tozali lelo kati na site ya Congo ya sika.com de Patrice Premier epai wapi na micro Maurice Premier kati na site ya Maurice Premier donc epai na micro epai ndazi opportunité epai na ndeko na biso patou mombo 007 na Finland oya Finland boye tozali na kati na Bruxelles bandeko babolingo ngai wa bino na yeli bino teme ya liboso na niko solo na bino ezali ete teme ya émission na ngai ezali ete la République du Congo Zaïre est-il en otage, est-il pris en otage par les Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzania, Angola et la communauté internationale ou l'Occident? Il y a un autre développé thème nabiso, mais maman na likambo ya liboso ezali ete na kolobela sur les dialogues. Bande ko babolingo likambo ya dialogue pesi mbutu mbutu lelo tozali komona kofinga na kolobana ba agression be pays et côté tribalisme kati na biso. Ndenge na koloba ndenge ntoma Paul alobi na Galate 5 alobi ete bino ba Galatia bilema bozalaki ko tambola na molimo nani aloki bino qui vous ensorcelez le peuple congolais zaïrois nani aloki bino ezala na cadre politique ezala na tendance écuménique ezala culturelle na lobi ete nani aloki biso ba congolais bana somi ya Congo yango naza komona ete yango na ye na kolobete eloko nini oba bengi dialogue o toza ko bomana lelo to komi ko finga na ba tribalisme bimini kati na biso bande faut to comprendre ete envahisseur na biso ba occupant ba koti kati na Congo ndenge nini il faut commencer l'histoire il faut pas oublier notre histoire il faut commencer l'histoire par le début bande ko lelo soko tche echelon to scalier ou matili kolona ndako pona ko kita okendo zo avion te kaka lulenge yo o matela kinengo kokita bato na Kikongo balobi ete kubasadilanga kubadilanga c'est-à-dire epai wapi ozali kosalela epai okolia bande kuba bolingo ngai wabina na yebisaka bino ete bazaki kolia kwanga na kobatama mais lelo tokangi bango na makasa kwanga na maboko donc banfwenga nkete bagila kumvwa atadila kumfinda donc lelo babimi polele na koyebisa bino bino moko boku deviner nazali apona kufinga te nazali apona ko titoyete na lingi ko tia makambo a kubenga yango antimba benga ntimba lando benga lando bande ko bolingo dialogue yo totali ko yoka dialogue il y a des dialogues ezali na dialogue ya communauté internationale na dialogue oyo Tshisekedi azako senga na accord cadre oyo Tshisekedi asinyaki te kaka bango balobi to sa ba constitution pe mibeko na mboka bakenda ko signer na Remo Chibanda na mokonzi na ye Chibanda koma lokola chien gardien bakoti na avion kota koti toke Rwanda ke toke boy signer alors bande ko babolingo siko tolingo tokanga ngolo soke lingo ye baguna ye lamba ye na mai na ye po auta na ibale alors sikoyo tokomi siko kozongela makamu na bango bato yo banvahisseur bakoti na mboka na biso par des moyens peuple congolais yo kanga malamu Epafras sinjili na bino omonye na za kolobete bande ko bakotaki na dialogue na utenika dialogue authentique qui était dans les bateaux côté à Mobutu pe côté à Kabila qui était là banani basinyaki banani bakamata ki farde ya charge ya Congo statut ya Congo ba pesi na maboko ba Rwanda banani bandimaki nini wa basinyaki acte ya vente ya mboka ezalaki na kamanda wa kamanda na kati na bateau côté Mobutu ezalaki na nani seti yale ezalaki na nani na Honoré Ngwanda bazalaki wana ezalaki na nzanga Mobutu na yemoko Mobutu côté de l'autre côté ya Laurent Désiré ezalaki nani ezalaki na Bizima Kara oyo batelemaki bapesanaki na imboto bapesi farde ya Congo bimage ezali bomoni yango c'était quoi nani Bizima Kara za congolais baki bien qu'il n'est pas congolais même lui Laurent Désiré ayebaki yango mais basalaki yango pona nini bakoti signaki basali acte de vente mais lelo kaka na batu wana makoso ya ngulu eza ilingi na munoko na bango na munoko batu muso kombololo kaka batu wana babimi lelo na batu ya utenika lelo bazo koyebisa biso ke Tshisekedi azako trahir bona boy mais vous avez dialogué vous avez cédé le Congo entre les mains des envahisseurs entre les mains des occupants voilà conséquence ya oyo bosalaki na batu ya utenika 1 de 2 tago bato bakoti par signature ya utenika
bato bakozalaki wana na Mobutu nde batekaki mboka sima na yango bato baye kolata minduki nde baye kokota baye biso 5 sachets tuerie, arrestation arbitraire, massacre, viol, vol. Bande Kuba Bolingo, l'histoire nous interpelle un peu. La nature doit nous enseigner. Peuple congolais, tous à la naïveté. Tous à la naïveté. Et puis, na tsengia wa oya kofinga ngaite yaka poser tout ça là na débat. Soko luki kwa kama kofinga ndeko soko na yuki bino batu bozui rythme monopole ya bozui don ya kofinga ka. Non, il y a qu'à poser les camonayo. C'est pourquoi il n'y a pas de phrase dans le baquet na zamutu en tababa sakanga na soso ndung mon côté. Na boya ba tobeleo ya mafinga ko sana bango même interview. Na zalia pour ko citer note. Na zalia o bande ko bolingo pour na koloba qu'est-ce qui ne va pas. Bande ko bolingo dialogue tout monde que même na bokoko na biso dialogue quand ça ne va pas, ça n'allait pas même na famille mutaza malade comme le Congo est malade. Sauvons le Congo, bazaki ko vanda. Surtout ko sauver Congo. Ce qui le lo oyo dialogue ezalaki na ba coutume na biso ndenge wana mpe sur le plan politique il faut battre ba fan tout le monde na bamboka to vanda occidentaux quand ça ne va pas pour na ko sauver mboka bango nyonso to ba parti to ba ko sangana mais si s'agit ya d'intérêt en parti moko na moko allez mutu na mutu position nayi pour na nini biso te bande ko babolingo dialogue na troisième point spirituel to moni était même Moïse a kende pour la libération mboka Moïse a dialogué avec Pharaon et son gouvernement ba homme de Dieu bazoko sabatete un homme de Dieu ne peut pas faire la politique venez au débat avec moi et pas France je vous attends je lance un défi à quiconque aya donc un homme de Dieu peut faire la politique peut libérer car Jésus a dit que Dieu m'a oint la parole de Dieu m'a oint pour libérer les captifs et les rendre libres les opprimés. Mais na l'église ba opprimé batondi, ba captif batondi, ba kanga na captivité ya masumu, bande kunangai captivité ezali eloko moko bazako kanga, ba kangi bino en otage ba kebina bino na mboka mususu. Mais le peuple congolais et le Congo est pris en otage na kati na mboka na ye. Bomona wapi. N'est-ce pas que les hommes de Dieu na lingina tout na bino ete, il y a bino armée ezali wa pona ko bonde le peuple. Pour tout le Bible ezako lobete. Quand ça ne l'est pas, Israël zako bundeti le loyo na Palestine. Nini ezo sopana mai makilande ezo sopana. Bande kuba bolingo. Tous moyens sont bons pour un peuple qui veut sa liberté et son indépendance. Nous dit Ésaïe chapitre 41 verset 21 à 22. Stipule noir sur blanc. Et produisez vos moyens de défense au pluriel. Les Lossi Tshisekedi wa Mulumba a choisi et Félix Tshisekedi Tshilombo, ils ont choisi la voie de dialogue avec la communauté internationale. Il n'y a pas match, il n'y a pas un problème. Ah bon, totika bango tout moyen tout chemin mène à Rome. Ce qui aboutir, ba komi liboso, to bazeli biso to yeko ko bundela ko tonga mboka. Ce qui bino ba to manduki bo komi liboso tout moyen à soulèvement ou komi liboso, bozeli biso to yeko po biso to bundaki. Mutu bako ko rejeter muninga azalité. Mais le lot on a chanté à peu près 7 mois ko finga Tshisekedi wa Mulumba, ko finga Félix, ko finga n'importe quoi. Oyo nyoso ko loba boye ko finga. Mais bobo sani était dialogue manana bateki mboka bato batalaki na bato au tenika. Bangunde bandimaki que armée rwandais kota banane kota kubana na tango Mobutu Rwanda était où? Excusez-moi de citer le nom, c'est la vérité. Il était où? Il était là parmi banane bateki maminduki qui ont vendu les armes du Congo à Ouganda, à Museveni pardon. C'est qui? Alors bande ko babolingo yango naza ko lobete naza ko finga te je mets les choses en place. Peuple congolais que ça soit sur le plan spirituel, les hommes de Dieu au Congo. Il n'y a pas un préfet de discipline, il y a que moi, Onésime Nguindo, na bandala, l'église, il y a les combattants du Christ. C'est tout. On a des gens qui ont mir, Badeni les surtout bécobistes, Bazani le Basonika Fouta, Bamutombo, tout ça. Ce sont des pasteurs. Bazali Batou, il y a solo à Kubunde la Batute. Les opprimés, beaucoup de la Bangokan. Et Zaya Zakolo Bayam, Go, Zambalubé, le Banazam et le Bété. Rendre libres les captifs. Et programmer une année de victoire. Victoire à peuple congolais à Wapi. Peuple congolais azali na pasi courant ezalité ma ezalité misale ezalité makuta ezalité moyen de vivre ezate. Et kobonde ezali siko na Congo na muyibi na koboma batu massacre 5 chassés oyo ayela kibiso. Alors bande ko babolingo nazali ko koba kolobete dialogue sur le plan spirituel et Seigneur Salem. Moïse a dialogué avec Pharaon tina dernière minute. Je vous dis pour le dialogue, nous devons dialoguer pour sauver bon moyen batu musus, bon moyen batu musus. Mais naïbi si bino était dialogue. Hein? Dialogue Zamba coopéra qui même à solo là qui même à dialoguer qui même na démon. Donc peut ça bino exemple mi balé pam. Pour le Job, pour na Zamba ko prouver foi ya Job hein.
nzambe liberaki Satan kendeki asakanaki na Job, mais Job atikalaki intégré fidèle. Nzambe approuvé. Ya mibale qui séduira Akab mukonzi na kanza. Nzambe alobina na ko séduire mutoyo. Mulimu mabaya le chef à vos ordres ngayoyi. Oko sala stratégie o lokola linga ba prophétie à lokuta boy na boye akokenda bito mwana kozoka kamwa pota akokufa. Et c'est ce qui s'est fait. Bande ko babolingo, nous devons dialoguer dans n'importe comment, même muto azako belle foko. Le Congo est malade. Et pourquoi vous refusez? Quel béquille? Vous croyez que si le dialogue avec la communauté internationale était le moyen pour sauver Kabila, de briguer la 3e mandat, Bande Konangaye, Kabila ne pouvait pas tarder jusqu'à présent. Il devait prendre ça. Mais comme c'est Ezali Bololo, Congo Bololo, Ezali Mouringa Ponaye, et que c'est diarrhée, c'est pourquoi vous voyez qu'il est en train d'exister. Alors vous les hommes de Dieu, Dieu ne descendra plus du ciel. Moïse a tué même un Égyptien pour la libération du peuple d'Israël. Mira Jéricho, c'est soulèvement populaire. Je nie pas bande quoi soulèvement, botelema, bande quoi minute botelema. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Demandez à rabbin, notre rabbin, cher compatriote Toshi Moulenga, le premier rabbin noir en Israël, il vous dira que les Israéliens, les Palestiniens, les rabbins sont dans des chars de combat, ils prient. Ce que Moïse a fait, Exode 17, je vous envoie là-bas, Exode 17, au côté de quand Moïse a gagné dans le monde, Israël a gagné. Tant que baissé, c'est-à-dire les hommes de Dieu, vous devez appuyer les combattants, les résistants, vous devez appuyer les combattants, l'IDP qui sont au pays pour le soulèvement. Mira Jericho koyaki na mindu kiteka soulèvement. Yango wan, ya mi balé na kolobete peuple congolais, ba chrétien bozala naïfité, ba ko sabinoté. Bazali ba pasteur wana ba telmeka jim na offrande na ba soutien, bazali ba pasteur bazo sala ba tour na ba na ba jip ya basi, ba kaleso basi na ba soutien. Ce n'est pas ça. Bima na église andengo wana, un vrai pasteur doit défendre le peuple spirituellement, culturellement, socialement, politiquement. Mais quand ils ne le font pas, ce sont des collabos, numéro 1, bon lapider bango. Les gens comme des moukouna et autres là, ils sont aventuriers, ils font une enquête, 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 pesa makako bitaba, ils font une enquête, mais makako ils font une diamante. Ils font une diamante. Comme les Samoana ngani libele na sa pongite to yebisaki bino ngwanda, ba bazaki na utenika. Komelisa mwana ngani honore ngwanda omelisaki mwana ngani libele na sa pongi siko tango alamuki ye wana sikoyo atuni mama na ya talepa mama na Kagame na Museveni banoko na ye mitindo comme ko uta kuna pona ko détruire Congo. Je vous dis ba pasteur, faites attention. Ba pasteur bozana Congo même ba bozana diaspora bolingo ya ba marche te ko yebisa même ba tuke ezali pona ko telemena mboka marche et endemami na Bible non naza ko yebisa bino ete Bible le biete tango kuvanda na mokili na yo. Et que nous avons mokonzi, ko pona mupayate na Deutéronome, ko pona mupayate, po etakanga batu en captivité. Deutéronome chapitre 17 verset 14. Boke ba bino ba pasteur botana Congo, pe bozaliao. Luku sa kufi pour la vérité, ale muloto akufi. Je vous dis ceci que bande kunangai ba pasteur botele mabot la sabatu vérité maté ina solo. Et te battu bazwa courage batelema basa soulèvement populaire s'il s'agit à babima ba revendiquer ba droit na bango. Dieu envoie Dieu pourvoir ngai nazali convaincu tena nini obozolo ba bande ko biso ba ya kimangiste na ba bokokiste Simon Kimangwa ba 4e président. Qu'est-ce qu'on est en train de manger 4e président? C'est des faussetés et des prophéties moko ya lokuta que je peux démontrer même le koboche na kamba keo koria papa Simon Kimangwa tata lobi to la moko tata lobi tangu tata lubaki tangu tata boy. Je vous dis que vous êtes des menteurs et le kowana koria Simon Kimangwa ezali wana les prophètes ezali wana tenaza ko tukate. Je dis la vérité. Alors et le ko ezali wana ezali et que ko basalisa na chinois na ba chinois ni se fongwa basala li se fongwa et le ko yite wana. Alors na ko yebisa bino ete bokeba botika ko séduire batu na lokuta. Alors, na kolobete bande kwa bolingo dialogue, toko dialoguer à n'importe quel moment, à niveau union surtout, à niveau famille, à niveau politique, à niveau aboye, à niveau ya spiritualité, toko dialoguer. Alors bande kwa bolingo, na zali ko yebisa bino ete point wana ya dialogue, na kanisi dialogue ya Tshisekedi ezali dialogue ya Kabila te, ya to Kabila ko pese Tshisekedi grade ya premier ministre boy. Non. Il n'y a pas. Bande ko tango bozali bino ba bozali sima ya mwana wana o ba bozali na ba na Congo na biso Congo wana kala tezo komela bino bololo tozo lamba Congo bololo
partout na Congo, même dans la diaspora. Lambert Mende, yo la mère menteur. Na ibi au Congo ko comme le bololo. Yo muto zela na diaspora honoré Ngwanda ukosi batu mingi. 18 ans tout ça na yo na poto. On a eu très bien, on a eu très bien. On a eu très bien pour tant que na Belgique, on a tinda Paul Kanga na makolo tambola nanda nanga ibazo ya ko yebisanga tozokuta na hôtel na Louise, avenue Louise. Mais on yebisa bato mususu ko yebinga ite. Je ne suis pas là pour citer le nom là-bas. Naza ko finga te, je mets les choses en place. O yebi honoré Ngwanda ndenge nini okotaka na Congo. Le général Kassongo Lubamba est ici à Paris. Il est vivant. C'est le général qui a arrêté Boudaye Walassi, qui a arrêté aussi Angolima. C'est le général de l'époque de général Bangala, général Moulamba et autres. Il connaît biographie, il y a biographie à Mobutu. Il y a un séminaire, dans la vidéo, il y a un mboka wana, na ko repérer yango, na ko yana mission Mubimba. Donc, au tangi mboka wana, il y a un petit séminaire na Alain Atundu. Alain Atundu, il faut la vérité. Le moment venu, où il y a quitté pouvoir Alain Atundu nous dira la vérité. Tango Ishua que Tikalaki na Guado. Comme nationalité d'origine na yo maman na togolais, papa na soudanais, au bundaka po na tina baba tout. Alors maman c'est mutazo ka yo apesi aya na ye bolozi. Bolozi apesi pa baramot et tous ces gens là ba souvenir ni notika bangona yang. Lelo yo au boma ba chrétien. Ba mituko izalaka ya oba koma don de Koweït. Ba mituko wana ba soda bazaki na kati bazako boma ba congolais. Au marché à chrétien, bakoma ezalaki bazaki na ilongini, bazaki couleur nini, bazaki koloba anglais, bazaki koloba français te nini ngalate. Ya solo bana somi ba pasteur botika kokosa batu, botika kokosa batu. Ya aucun pasteur a convaincre ngai. Musali na Nzambe ya solo fois tellement ibisa batu vérité, a pesa batu mateyete ba revendiquer droit na bango, politiquement, social ba revendiquer droit na bango, socialement. Il faut pas revendiquer droit na bango. Pas revendiquer droit. Dieu va faire. Dieu ne descendra plus du ciel pour rien à défendre. Non, Dieu il faut monter tellement. Aide-toi, le ciel t'aidera. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Les lots c'est le moment. Mais bozaka kama masolo boko kuvanda boy sali boy bo pesi so code bo décoder ku n'est pas hippolyte. Ce n'est pas ça la résistance. Et qui vous a nommé nani a pesi bino monopole ya ko benga maite bozali ba président ya résistance. Nani no makibino. Hein? Donc bolingi te Congo ils ont le sous na état ya Zaïre na état ya un père. C'est ça. Voilà, mais boko kokate cette fois-ci les chiens à bois, la caravane ne passera plus. Cette fois-ci, les chiens en bois, la caravane ne passera plus. Alors, tout le monde peut supporter les dégâts. Au lieu de qu'on en bois, c'est le moment maintenant. Ils sont du côté de Kabila, ils sont du côté de Nabiso, où ils ont sakana na molimo ya peuple congolais. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un à la présidente pour Mabatu Boyite. Dieu envoie Dieu pour voir. Et la voix de Dieu, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Nakoyebi sabinote, Bache Barnabas Mubome assassin, Kimi Izate, Balubina Yesu Batwaponi, Barabas. Jésus a salakinine. Alors, ça c'est la voix de Dieu? Non. Dieu envoie, Dieu donne aussi la provision. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas eu la vision ni l'appel de Dieu, qui ont servi aux gens, qui servirent à Dieu. Alors, vous appuyez ça, vous dire que le pasteur Nabiso, à ça, séminaire, à Tony Saka voyage. Non. Nous avons combattu Ngayo Yonasali depuis 1984. J'ai commencé la lutte pour la libération du pays. J'ai été arrêté chez Bolozi. Liste à pasteur, on saboté gouvernement Mobutu. On nous a relâchés. Les loyaux de Kunanga continuent à y côté, mais sauvons le Congo comme je l'ai déclaré aussi. Les loyaux de Kunanga Yaouti Kobima Lelo, Azali handicap pour Mounen Katinado, que Dieu l'aide vraiment. Alors, Nazali Kolobet Bande Baboling. Mouninga Nangai Peo, Moubet de Limala, Makasi, Ouazan à Londres, pasteur Salomon, Didier Songo. Oyo proverbe 33 na bande kunyo so boza ko landa ngai vraiment na kopesa merci mingi na papa na biso Patou Mombo pour na kopesa ngai opportunité o ya lelo vraiment pour être na ko koloba pe na kopesa iso matondo na papa na biso mokolo site ya Congo ya sika.com ya papa Maurice Premier. Vraiment musala kitoko papa izala mbala na yambote nazali na mingi ya koloba bana somi ya Congo kasi temps
to bandana no ndenge to sukeli awa comme ça prochainement na ko déballer na zana zemi munene se komeli na lingi na bota sikoyo na lingi na bota makamwa ko bota bana ko bota ezali ebele bande ko ngai photo fongola ba congolais miso ndeko na ngai soki ozali étranger ozako s'infiltrer tôt ou tard okubima polele parce que lelo yo ngai pa France ba lobina la kisa 4e ou 5e génération na ko lakisa mais na ko lakisa ba to betara bango bale habitendi na balabala mangwele na biso ya bato ya ba âge to zana ba 60 ans j'ai 60 ans maintenant donc tozali na yango mais yo lakisa pe yango to ke na bamboka na bino oyo tangi village natal na yo totala soki ba kokona bazali ou bien za ko fonder histoire ya ko fonder alors bande ko ba bolingo bana somi ya Congo na pamboli bino nyonso to pa yozali na pamboli bande ko nanga nyonso babundedi ya kolo ba chimise banani nyonso to ba mama Daniela na pamboli bango ba mama lumière radio sans effet na pamboli bango bande ko nanga yo bazo sala musala lokola samba olonga radio bosomi mama mimi tout na pamboli bango pe na pesa bango mbota radio IDPS nde ko na biso ba nyonso to baza ko tambula butu na moyi ba Félix Chilombo ba papa na biso Sekedi banani ba Martin Fayulu baza ko ba Gabriel Mokia Mandembo oya parti politique oyo ba bengete MDCO vraiment papa Gabriel Mokia comme tu as été toujours tout droit papa zala toujours tout droit zala toujours tout droit papa zala toujours tout droit tozali simana yo soko za ko sala malamu tokolanda tozo sala malamu toko salela yo papa zala malamu papa na biso papa na biso Gabriel Moka ya parti oyo MDCO vraiment musalo za ko salela kitoko zala bobele na rythme wana ko balukate vraiment to PCP Pepe Unga ba mbote mingi pa wapi yo zali vraiment lo sako na kanisi ngai wa yo sinzili toma omonie pa France Meyok nazali toujours siko na kanisi papa na biso patu mombo 007 akubanda ko ya tonde kuna biso ya kozalawa akubanda ko ya na micro poete na panza kapoke bande ko ya kolobe ezali ebele bomoni biso awa tozana kati na café na biso Golden café Golden donc awa na kati na nini na balbala Rimazui numéro 63 donc pas yo pétant mususu ko peme ezali oye o beti masolo bien moi café ezali moi nini ezali moi whisky ezali o sombi o meli e ko zala malamu mingi ezali sika oyo ba perception na bande ko biso za ko reconnaître pas pe maladie tozana ya nkati na mboka na biso mais bana somi ya Congo bana somi soki to linko tambola na Nzambe to banda nanu na origine na biso to lele pai na Nzambe basali na Nzambe bo sanga na bolela likambo na Congo ezali likambo na mbongo yeko yaki na masuwa Jonas chapitre 1 Jonas chapitre 1 bande pourquoi to lingo bungana Tshisekedi to finga ka tolobaka azongisa ka réponse te na koloba ete boyebi ete bande ko Moïse tango libéré bana Israël tango bazo kende tango matina ngoma pona ko dit commandement qu'est-ce qui s'est passé badata ba yaki ndenge to zomona lelo ba ko finga Tshisekedi ba ko finga Félix ba ko loba ba ko telemela Gabriel Moka ba ko finga Fayulu ba ko finga Kovo Ingila ba ko finga penda makasi pona nini ba ko finga Frank Diongo ba ko finga nani lisanga bonganga pona nini poete nini vérité balingité vérité balingité mais bandeko basaka ko se battre tout moyen sont bons pour un peuple qui veut sa liberté et son indépendance il faut se débattre dans moyen pour sauver le Congo toujours ka bafaze moyen so kende kwa keboy yo pekende boy mais lieu de rencontre kutana na zando ba koma liboso ba komi ba bengi baninga to yeko tonga po to bunda kibiso nyonso alors mais tout ka kofinga régime ya kofinga doctrine ya kofinga yo zi monopole ya kofinga bato wapi yo zi monopole ya bato soki ba lobby likamwa solo yo ko telema na ba diplôme to zana ba passeport rouge tozana ba passeport rouge tozana ba licence de doctorat tozana ba makamunyo tozana ba nini ba mikana ba diplôme ya ba théologie tozana ngo mais ndeko soki to lobiki biso to se défendre donc totika tozo le Congo est malade to bondela Congo katira bosolo surtout basali na Nzambe turo ko yena ko yela bino pena mubim c'est pourquoi na bimisi DVD oyo na temete les serviteurs corbeaux autoproclamés et sans provision soko zana yango besoin benga de ko na biso Patou Mombo 007 na pona bande ko baza kuna na Finlande pona bande ko baza na Belgique awa bo contacter ngai moko papa ko tia numéro bokomona DVD yo ko servir yo pona komona lokuta banani qui a servi qui et qui est au service de qui okoyeba bango ndenge balobiete bokoyeba mbuma na misala njete malamu na mbuma na yango bande ko babolingo yango bozo mona ete ezali ngai moko docteur Epafras DVD oyo ekubima na PCP
papa conseiller nangai spirituel oyo abienga mete papa David berger David et pas yozali nzamba pambolo na mama na biso Maman Madeleine de Jésus Zamba mona bino apambola bino pona ba conseil na bino pe pona soutien na bino na kanisa ete bande ko ba bolingo le longa yo bino sinjili na sukelia oncle JP nyama mama Mireille kuna lo saku na bino nyonso papa compagnie Medi kuna na Allemagne lo saku na bino mon général Kawele kata moto de Will Kombumba atako mais le saku na yo bande ku nyonso ba général ba muela ba papa na biso nyonso tout ba Mbuta kivunga tout ça na pesi bino mbote ba yeba ni nanga nyonso tout sans oublier bande ko ba bolingo ete a luta continua a victoria e certa totika komelisa mwana yanga ni libele na sapongi totika ba défense ya pamba pe ko fiungana merci beaucoup nzamba pamba